Katuka Afilika reparive monogachette Diditira Kinshasa. Yeah, izolele vovako untudila efe Wanelo beso de l'humanité Modo ya made Mbonda ebeti lisusu na kapestope na kimpese wapi oyo Major Gina ba elema ya la police ba salaki ratissage oyo ezalaki kaka kokanga batu nyoso oyo ba melaka ba chweke pe ba diamba na yango ezali mingi diamba pe chweke yango nde ezali kotinda surtout ba jeune na kikuluna ya esengo ezali ete la police eyebaki kokanga bango pe komema bango na tribunal po ete basamba po population elembi kikuluna yoka ndenge Major Gi pe moko ya babitan bayebaki kobeta mbonda pe mbonda eyokani. Donc ces derniers temps bozolanda bozoyoka l'insécurité à Kimpese. L'insécurité à Kimpese dernièrement tozaki na ministre provincial de l'intérieur na réunion de sécurité na administrateur du territoire tozalaki koluka ndenge nini tokosala po tosisa insécurité na Kimpese. Toyei komona répondre na kosisa insécurité na Kimpese. Premièrement esengeli koluka babase nyonso esika batekaka badiamba babangi makaya wa makasi oyo eza interdit. Et puis pas bazoteka ba masango babengi batweke balotoko yango omoni tokangi yango awa parce que ba criminel wana avant yambo bango coopérer bakendaka nano ba place batekaka badiamba ba place batekaka masanga makasi tango bameli nde bakomisa makambo na nzela yango eza ba stratégie ya sika oyo police nationale congolaise commissariat territorial ya Songolo na Kimpese ba stratégie ya sika tozui yango wana pona kokende koluka bango esika bazomela masanga na babangi yango tozui bango. Maintenant le quoi tozui bango police esali mosala na ye tozotinda bango na parquet comme ça parquet nda koyeba kotia bango bisika oyo esengeli mpona bango. Voilà, merci. Bon ezali ba stratégie oyo nazozwa ngai moko te ezowuta d'abord na commandant colonel Tabu na biso tosifandi esika moko tosangani nde lokola nali chargé des opérations nde nazo coopérer maintenant mais ba stratégie ezowuta pa na ngai moko te mais ezowuta pa ba chef pa bakonzi na ngai. Bon eloko na kolobaka oyo nalobaka chaque fois police eza na confiance ya population oyo ya Kimpese. Police nationale et la confiance de la population. Et puis, la population va continuer toujours à la confiance de la police. Parce que pour biso to kangabato nyonso na biso moto ngato kokate mais grâce à la population oyo et ça ici police na neto kangi. Donc de 514 alelo komoko police na population collaboration et continue toujours. Donc tolingi vraiment kenge to moni vraiment tozobeta maboko ebele pona coup de chapeau pona Major Gi azosala mosali na kati ya ville ya Kimpese vraiment ndenge esengeli vraiment asala yango lisusu mingi koleka. Donc tani biso ba oyo na kati ya ndako bato ayaki bakoti bafunguli porte biloko tu bamema mais lelo oyo nzambe asali grâce yango tolingi bato beninge bazoza bango vraiment bakena bango musika batomona bango lisusu te. Major Gi azosala mosala malamu mpe colonel Tabu na kati vraiment ya mboka oyo tosepeli. Oyo ezali kaka première leçon. Bino batu bolingi kaka komela badiamba pe bachweke botika po yango nde ezali kotinda bino na kikuluna. Tala ndenge bandeko bakangami pe bakokende wapi kote baliaka vungule pe libumu ekoma lokola moto amelindikila mbonda Katuka Afilika reparive monogachette Diditira Kinshasa. Yeah, izolele vovako untudila efe Wanelo beso de l'humanité